nazo remercier bakonzi oyo basoccuper nanga bon na nyonso basali quoi donc voilà oza na hôpital to oza libanda naza na hôpital naza awa eza hôpital ozolia nazolia depuis hier ministre abengaki ngai alobaki ke baya kotikela nga biloko bakomi koya kotikela nga donc ozozwa mpe traitement malamu ouais traitement nazozwa combien de fois par jour traitement bon 3 fois par jour nazomela bakisi oyo nayaki nango nazomela yango donc 3 fois par jour non babakisi nga bapesi nga kisi kaka oyo bayaki kobakisa nga oyo parce que nayalaki déjà na bakisi na nga bakisi bango baye nango yango oyo alors nini okoyebisa population mpo nomo nongo esila bon nakoyebisa population ke nga naza ndeko na bango naza ndeko na bango naza ndeko na bango naza congolais nabotama awa naza ndeko na bango bakobwaka ngai te naza mpe na hôpital donc naza na hôpital donc nabimi te nayoki baréseaux sociaux bimi makambo ebele comme quoi que non naza na kei naza na Paris donc ok c'est pas vrai mais je sais pas comment ils ont procuré ces photos là donc moi je suis ici je suis avec vous ici je sais pas comment ils ont fait vous savez aujourd'hui c'est les réseaux sociaux c'est très fort c'est mensonge omoni un problème ekoyaka motu nyonso aloba nika de gauche à droite ngai tanke na pembeni na mobali nanga toza na biso à l'aise tolia tomela donc toza na biso na eloko oloba te ngai nasali test te mais ngai naza en bonne santé parce que naza ni na fièvre ni na kosukosu ni na symptôme moko ya coronavirus mobali nanga azalaki nango mais là aza déjà guéri donc peuple bo se déranger na bino te donc voilà aza guéri ayoki bien tozozelaka délai na biso ekoka ya quarantaine après tobima na biso